Mbote bandeko ezali ngaya bino ingénieur Nickel Mbaki. Bomona ngana ba casquette beli na ye lisusu nde na lubana ya kana makambo asika. Lelo na ye kobeta lisolo oyo tobengi ya parler à langue. Na lobi parler à langue. En tout cas bandeko bosambelaka lelo bozinga bokute na ngai. Ndeko yo sambelaka benga ndeko oyo aza pembe na yo yebisa ye ingénieur Nickel Mbaki ye alobi boya boyoka makambo ya parler à langue na loba su nini na parler à langue. Bandeko parler à langue e kotisi mbutu na ndenge ya kosambela na biso Congo makambo kaka biso na Congo na ebite toza complexé na baminoko ya ndenge ya kosakana te raba baba kondo siko yoko bobo rondo euta wapi koti wapi na losambo parler à langue soi-disant yoko boro soko boro tozolo banama yo to wiko lobate nanya ngwa yena munoko bandeko lelo na ebisho landanga na pesi mbote bisuko zwami en tout cas na e na kanda na sujet oyo po nazo comprendre te biso surtout na obeta lisolo na ba congolais po na oloba na lingala congolais yokanga pasteur modérateur protocole yoza chrétien yokanga makambo na oloba lelo soza mutabo sosoli oloba non papa oyo ayina ba révélation po eza révélation soki na zongi na ba 1999 na ba 2000 yoka banzembo bandeko nyonso ba bandeko yembakala otikala oyoka roko boro shindo bobo yaka baba yanda mama yekebere ezalaka te yoka ba église oyo to bandeko sambela kala baneo na lobi kobanda ndenge makambo osambeli banda tina ba 2000 okotikala oyoka makambo ba roko bondo yoko boro soko bobo yende bebe yanda mama adadadadada wododododododo yoko shiko yeka baba maka sika nyoso tutu koma oloba wana ezalaka te toloba nini est-ce que wana molimo mosanto kiteki na Congo te molimo mosanto eyaki nano na Zaire te pourtant wana ezaki Zaire molimo mosanto eyaki eyene na Congo oyo po munoko oyo tozobenga langue oyo rondo soko bobolendo eyela biso ndeko totanga Bible te Bible ezoloba na biso nini tango molimo mosanto kiteli batu ekitaki na bayoko bobote na yondo bobote na roko bobote foto lukata molimo lilango oyo bandeko balobaki wana na mukolo wana biso yango tolobaka est-ce que roko bobo yondo bobo soko bobo eza munoko banani eza langa mboka ni Bible zoloba na biso munoko batu bazala koloba eza minoko ba mboka oyo batu ba mboka musuba yokaki ke oyo ba oloba munoko na biso siko yebisanga roko shiko yondo bobo lobaka wana eza munoko banani. Soki toke na 1 Corinthiens chapitre 2 okitisi na 10 12 14 okomona Bible za koloba apôtre Paul azoloba ninga kutu na sepelaka na sambela na lingala pardon na lingala te na munoko na ngai voilà ndeti ngana loba na lingala na sambela na lingala po bandeko ya mboka na ngai bayoka maloba ya kosambela bakanga babakisa lolenge ya kosambela mutu azangaki maloba silaki maloba azwa maloba ewoka musana neti modérateur oyo bando parler à langue ndenge yo ozokamba bato yo ndo ozolakisa bato ndenge ya kosambela yo ndo ozopesa bato maloba kosambela okoloba langue ndenge nini mpe ya langue nayo ezalaka monotoni Bible ezoloba bongo te okotikalaka na monoko moko te okoloba kikongo a langue yangwana okoloba swahili oza mutetela olobi swahili oza mutetela olobi kiyaka yangwana nde a langue oza congolais olobi anglais olobi portugais olobi ki chinois ki mandarin babenga kango wana nde a langue
mais yo bando tikala na da yoko bobo rondo ko roshiko yoko baba ya mwana o repetaka mikolo nyonso o matina sherka marabore marashoko yoko ndeko na ngai munoko nini l'incartation bozo sala ndeko sala savoir o lokaka ndeti bandeko na biso bakomi koyemba lelo isala nga pasi mama lombo na yo kaka yo ko banda koyemba na sepela na muziki na surtout so na tangi opona sepela na muziki na o nazala pe fan na yo kalo bandaki hakuna Mungu kama wewe roko bobo yondo mama shika baba ezalaka ti tan wana molimo santo kitela ko nante yo ka bandeko na biso mete bandeko na biso ba Patrice yo ka bandeko na biso ba papa na biso Deningondi bato ya kala na tani wana nyonso tu otika lo yoka te na album na bango na banzembo na bango ba maraboshi ba yoko bobo ba roko sokondo bobo nyonso tu ko molo ndeko totika sentiment na losambo nzambe basaka na nete tokomo saka na nzambe tokomi ko loka ozoloka po makambo yo moko loba oyebi te ozana maîtrise nango te eza inspiré te ye na sentiment na yo ekomi ko loka ekomi kindo na asike na clair na sa clair na ina kanda mabe na ina kanda po makambo epesa na kanda comment peuple congolais ko kozala complexé na monoko boy comment peuple congolais to ko kozala faible ya komema na ba minoko na ba langue ndeko na ngai pona nini boy munoko so landi yango bien ngana tala film ya Nigeria Karashika munoko yuti na Nigeria ko banda na film ya Nigeria Karashika nde ba yoko bobo ba rondo boko soko inde ya eza munoko mboka nini ngana otuna bino website eza munoko mboka nini bo contredit ngana Bible bisika nini oyo batu Bible zolo bakita molimo somte kite bat balba balanga ba roko bondo soko bondo yoko roko soko l'église msupe na yebi bakomi pe kotangisela ngo est-ce que alang bakoki kotangisela ngo alang bakoki kusanga ngo alango bazolo bake o Bible yango moko ezoko interpréter bien zolo ba malamu que eloba makaka poussé par le Saint-Esprit. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. Allah. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Poussés par le Saint-Esprit. Comme Nokowana Oyoko Loba, poussés par le Saint-Esprit, et à la répétitivité. Yango toko bando bandira chaque jour yango ka yolo baka yanda mama da do de yendo koko boko shokoroko boko te le loko iko lobangle lobi nzamba ko tchao loba pe swahili lobi po loba ki Congo oza complexe bandeko congolais complexe no legi makasi komo pesa ngakanda pona ni ko loba langi na yo ezala munoko na yo te eza munoko mboka na bino te yo ezaka ya bato msusu yo pona ni eza munoko mboka na bino te voilà le complexe complexe eleki makasi ndeko to changer to bongwana apesi na mambo nzambe to kotisi complexe na makambo nzambe ndeko yo zolanda ngai changer ko sambeleza langue tanga Bible na ebisio kende na Bible fuyete kota na fuye beta parler en langue okomona makambo na zo bisayo eza na sika moko te Bible lobi bato balobaki munoko moko ya kimyo oyo yebana te batikala ni nango libela na libela yango na balobaka te Bible eza koloba a langue ekobanda ko changer ezaka yango to balobaka mikolo nyonso te a langue esengeli changer pe a langue yango moto akoloba ngo eza moto aza concentré ye moko eza modérateur te ezali modérateur te a défaut pe ko za la prédicateur te po yo za na posa opesa watu message so i prédicateur olobi a langue il faut ça l'interpréter comment langue no yango lelo ba komo lobela biso ba keke na église obimiseli biso ba biloko so bobimisa wana pe so pesa nini bandeko po ni to ko mosaka na nzambe po na ni to ko mi ko sala na losambo congolais surtout ezopesa na pasi na bandeko koyemba bandeko loyembo pona nini tokotisi sentiment tina ko adorer nzambe pona tina okumisa nzambe soko lobi anglais eza langue te so lobi mandarin eza langue te so lobi latin eza langue te yo fo lobaka maraboshi yondo bobo soko bobo yondo bobo eza nini sans effet non na monoko na sans effet non na pamela on pota musupe na loba pe komba ba demo so pe ya bana
mais faut na loba ngo po yebo comprendre ngani na loba ndeko to changer na kiti susu na zaki mo likolo na kiti na bonde do na boni wanzambe changer sambela na munoko mboka na yo sambela na munoko oyo yebi oza na maîtrise na soki nzambe a inspiré yo okoloba munoko oyo nga nazo yebisa yo oyo moko yebite pe obandela osusu te longola complexe ya kolongola koloba munoko kokatsa te bato baloba munoko nde basambela nzamba solo ke baloba na molimo mosantu bandoki balokaka bo o nyonso tu ekomi habitude ekomi contraire Bible ezobenga ngo idolâtrie boza ba idolâtre bozo fukamela munoko moko boyebi kutu na bisike wita te boyebi te inspiration nango wita wapi boyebi te lakisaka nini bamusuku bakomi kokrela ngo ba interprétation ndeko mpona nini jusque là naloba mituna biso atuka bolimbisanga vraiment bolimbisanga na fingi bino te na kritike bino te mais mpona nini tozotika mituna biso efinga maboye mpona nini satana akoboko koexpose botiki mituna biso satana mpe asakanela ngo bato mokili basakanela ngo boye mutu moko aye na filme akompose munoko neta mosusu mpe ezali bainvocation nganga apesaki lobango na filme na bino mpo etekama mpo etalama mais yo ziongo lokola bautilisaki aza paster balo yo ziongo okomisa munoko olobaka ngo na église olobaka ngo na losambo olobaka ngo ekotisa mpe komonaka eza munoko moko satanique tala ndenge ya envahir baeglise nyonso na ya bademo na bato basambela banganga ezoyeba na susu te biso nyonso tokoti na maraboshe yo ndokobro bokoboro chindo bobo yakababa yanda mama rokosoko gege mpe koti na kati okoyeba ndenge nini yango na oloba te ozwaka exemple wana gege na kati oyeba ngo ndeni po gegegegegege ezi tokoloba ngo elanga po muna moto akoma koluka kotripote bimisela ngo na ndenge na ye mutu na mutu akoma koluka créela ngo na ndenge na ye mutu akoloba langi te aloba kikongo complexe donc bino bokoti na complexe na molimo mosantu eza pasi eza mawa ndeko tochange nzambe basala na nete surtout na ye na kanda po eza makambo ya nzambe oyo bakosakanela nango te nzambe tokosakana na ye te yango wana na ye kobeta sete lelo ndeko yo oyo osambelaka nde kopartage eza eloko opartage obomba te en tout cas so opartage te eza likambo na yo na nzambe ngai nasali part na ngai nasali part na ngai yo mpe olandi ngai sala part na yo ya kopartage eza eloko obomba te bandeko tozosala bandeko bazokende kosala bainvocation bazokende komiloka bazoloka na mboka bazoloka na biso sa koyeba ke munoko nini na oloba sentiment kaka po oyokaki prophète moko ayaki alobaki yango paster moko na osambela alobaki yango alo yo po osali makasi okangi yango okomi koloba yango ndeko eza invocation eza nini oyebi te nga nayebi soki alangi fo ezalaka roko bobo shondo bobo yoko roko seke bebe yaka mama yako boro shiko shiko yanda baba nga nalobi fo ezalaka yango bible elobi bongo te bible elobi molimo mosantu okiteli bato bazoparle ya langue eza munoko eyebani oyo elobamaka mukongo molimo ekiteli ye akomoloba chiluba ezaki nde bongo muyaka molimo ekiteli akomoloba nde swahili siko mutu alobaka swahili azokama bato bayoka swahili bazokama me mutu otoyebi aza muyaka azoloba swahili ndeni nayebi te sono nani akoloba na okosa kuna nayebi te te nani akolobaki na okosa makambo na oloba est-ce que ezalaki munoko bato bayebi te ezalaki munoko baluka langue oyo bible ezoloba mutu akoki koloba yango bato mosusu bayoka te ekozala kitetela nzambe ayebike na kati ya bato oyo tozawa baza koza 10 bakoza 20 bakoza 100 bayoka kitetela te autilize mpo lobi kitetela nzambe ayebike na kati ya bisiko bato bayebi bilangue mandarin baza te akoutilize mpo lobi mandarin oyo eza monoko ya bachinois mais yo tikalaka na rondo bobo soko bobo yondo bobo bani oza suspect totala bino bien en tout cas na ye nde mpo na makambo wana mpe yebaka ke kobanda lelo ndeko tikala na TRC kibolelo mpo bapiese ya sika ezali makambo ya sika ezali mpo na lelo na soki wana partage ndeko sunga ngai
message epanzana mokili yoka bato bayoka ke tozali complexé totika complexe et surtout na losambo tika complexe napesi bino mbote à la prochaine occasion.